Dialogue.com. Shalom peuple de Dieu, Ndekonangai ona lingara mingi. Bien-aimé atana munaka yo te mela lingara yo mingi parce que nazo sentir la gloire de Dieu. Quand on a mon commentaire nabino, quand on a mon j'aime nabino le baga, oh papa nazanga mon côté, ozo tindanga vraiment papa Ndekonangai, Zambe a pambola yo Ndekonangai, Zambe a pambola libota na yo, Zambe a pambola santé na yo, Zambe a pambola misala na yo, na kombo na Yesu Christo, ndenge toujours tolobaka, bangumna na yo ndeko, bazalande ba marche pi na yo na kombo na Yesu Christo. Bien me yoke loka kitoko papa tinga na ibisa yo. Bien me yoka, papa albino bino boye, yoke loka albina o. Alors, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, na bondela. Tika na bondela, vana fungula makomi. Deux attitudes de prière. To bonde na kombo na Yesu Christ. Papa na pamboli kombo na yo. Oh, nsambe na bomoi. Nani azalokola yo, papa. Oh, papa, merci. Ndeko sa ko tindanga pona ndeko na ngai nzambe. Lokumu masanjo lizungi pana yo nzambe. Baeba kufi. Tous les qui bahone le côté nzambe na bomoy. Ba bazana bo pito, tous les qui bahone le côté nzambe na bomoy. Oh papa, mais papa, merci na ngulu za kusala biso nzambe. Pambola mana yo nzambe. Merci na nyoso sala ka pona biso na nyoso oyo ko sala lisusu pona biso bana na yo. Na tiki moma ki toko na maboko na nzambe. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ya pambola yo pozuli ba uya kulanda ndeko na yo. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ayebaki na ngonga uyo okulanda ndeko na yo. Bien-aimé zali azarte, bien-aimé ovandi polanda ndeko na yo. Oh bien-aimé zali azarte, Nzamba yebaki fulanda ndeko na yo. Nzamba yebaki poete asololo na kati na makomi mokolo ya lelo. Bien-aimé zali motone sengo. Nzamba yebi yo yanga tio na adresse. Quelle joie immense. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs. Yo ke loko papa lobi. Toke na verset na biso liboso. Tozana 3 Jean. 3 Jean, ils à côté Apocalypse. 3 Jean, ils à 1 Jean, 2 Jean, na 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1, toke na verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais écoute ce que Dieu dit. Dieu te dit. Bien-aimé, je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Pourquoi tu ne crois pas à la parole de Dieu? Oh bien-aimé dans le Seigneur, tika kolanda ba faux pasteur, pasteur olbini ponangai, pasteur prophétisé ponangai. Prophétie à solo ezali parole de Dieu. Prophétie à solo bien-aimé o yeso tike la biso yangoyo. Yango ezali parole de Dieu. Na l'action keza, na prouve que ezali prophétie. Voilà, oyo luka rapport ba pasteur wana ezala ma solo ba betela kayo. Yango ba kosa kayo, yoka prophétie. Bien-aimé yoka Bible ezali prophétie. Yoka l'totanga, yoka dans Apocalypse chapitre 1, dans verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ses serviteurs, c'est bon, nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous serviteurs, nous servantes de Dieu. Donc voilà. Les choses qui doivent arriver bientôt. Yoka. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, voilà, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Yoga, tout ce qu'il a vu. Yoga, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oyoki, les paroles de la prophétie. Prophétie ni yo lukaka bien aimé. Prophétie a solo sana liloba nzam. Ba liloba o ezali ba prophétie o nzamba tikela biso. Yoka likababi na 3 Jean. Albi, je désire que tu prospères comme l'état de ton âme. Bien nzamba lingo prospérer. Nzamba lingo zala kimia na libala na yo. Nzamba lingo zala kimia na santé na yo. Bien aimé soko to belaka na kombo na Yesu Christ à partir message nzamba guérir yo bien aimé. Na kombo na Yesu Christ bien aimé dans le Seigneur. Nzamba lingo zala bien. Nzamba lingo zala musala. Nzamba lingo zala na kimia bino ba bobala bozaka na kimia te. Nzamba lingo zala na kimia. Bien aimé nzamba lingo zala bien na bomo na yo. Pourquoi zala bien te bien aimé? Est-ce que zala na nzamba? Tout ça na bato mukili.
Est-ce que ça va deux pieds na quatre na bonzambe, to un pied dedans, un pied dehors? Oh, bien aimé dans le Seigneur. Yoka l'autre autant na Jérémie. Yoka. Yoka mbango na Jérémie. Yoka. Jérémie, toke na Jérémie 14, 14. Yoka l'autre papa lobia. Dans Jérémie, chapitre 14, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé Yoka. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Ok? Je lis au nom de Jésus. Jérémie 14, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Oyoki bien aimé, pasteur Lubini Ponangai, pasteur, ok, Nsamba Zoluba, je désire que tu prospères. Mais Nsamba lingi yo mingi, Nsamba yango atindaka bana na ye, et pas ya bandeko na bango, nenga baki na pierre. Paix mes brebis. Bien Nzamba tinda biso et pas na bino. Nenga pas kotinda yo et pas ya mutu mususu. Pote mutu wana so kimia. Pote mutu wana zala na sengo na bomo na ye. Pote mutu wana so kazaki maladie bika. Pote mutu wana so kazaki na ba problème sila. Et c'est que pour mutu wana banda ko nyokwama. Abanda ko kabula mbongo na mutu mususu. Bien aimé, crois à la parole. Prophétie à solo, c'est la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse 1. Prophétie à solo, c'est la parole de Dieu. Makambo nzamba lobi. Abi esikano so matambe ya makolone ko tia et pesa merio. Bon, yusoso c'est la prophétiser le nzamba sa loba nyonso. Alobi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça la prophétie. Et si va prophétiser là, yo lingo yo kasuni. Oh, bien aimé, yo ke l'autre temps na Habakkuk. Na zumunu natina Habakkuk. Toke na Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Yo ke lo gonza mazolo bano a. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé yoka. L'Éternel m'adressa la parole. C'est l'Éternel qui t'adresse la parole. Ce n'est pas frère Jeff, ni ceux qui n'aiment. C'est l'Éternel. Ndi bazoli mbongo na kombo ya Nzambe. Nzamba saloba makambo to atia makambo to na livre oyo. O ngande kono na so kimia, ngande kono na so musala, ngande kono na kimia na ndako na ngai, na mosi na nga na bana na nga. Ba kombe aka na ngoto frappa ka batu wana. Oh bien-aimé dans le Seigneur. To bunda ka punda na kate ba jeune ba nini na kende, yo fiye makambo lu kuta to kana makambo wana te. To na makambo wana te. Parce que nous croyons à la parole. Vraie prophétie en goyo. Et si va prophétiser la bisokala. So tiango kana misala. Tiango kana misala. Oh bien aimé. Les ceux qui ont des mamans Françoise Assemblée. Il y a quand on va verser sur quoi on a pas prière. Nzambo lobaki boui. Nzambo lobaki na verset boui. Nzambo lobaki boui. Ndeni boui. Balboko. Bien aimé dans le Seigneur. Yoka et l'autre temps na Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, on a verset 2 à 3. J'ai lu au nom de notre leader, Jésus-Christ. Ça c'est pour toi mon frère. Ça c'est pour toi ma sœur. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. C'est ça la prophétie. Yoka. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oyoki kamunzamba lobi. Yo lingi tiko, yango sala, yango boni kindoki o tiko tak, nzamba tiko tak, pasteur na biso tiko tak, kindoki. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Aibi ndongo songi na maboko na ye, aibi ngongani na kosala sala grâce na libala no, na musala, na makambo boye, na makambo boye soko bota to kubota, soko bala to kubala, nzambe ye moko ye gali ngozonga na maboko na ye. Po eta bana kosala na bomo na yo. Abini yoka na verset 3. Car
c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Nzambe ça fixe sa parole na ye. Avec na tango na rosela sœur na ngabo. Na tango na rosela mo na ngabo. Ayebi. Mais yo golo golbi ce soir. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Nzamba ko sakate ya. Yoka, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh bien-aimé, le loba nzambe ekokisa makakaka. Nzamba ko sakate. Yeba kozala na patience, yeba kozela, yokamaka na nzambe, talela nzambe. Kotela la bato mokili te bazo seka yo bien-aimé. Et si n'est pas bazo seka o bazo muna, mais o bazo muna te batami leloy. E batami bakukamwa. Yewana, o yewana, bakubatama. Bien-aimé. Nzambe alingi o prospérer. Yoka verset na biso ngoto suka nango na 3 ans yoka esika révélation ezali. Oyoka ki ngote mena bandela ngo yoka révélation. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Au moni, comme prospère l'état de ton âme. Yoka passer révélation ezali. C'est quoi na tout no âme na yo. Eza ndengeni. Pour ça, ndenge amno ezali, ndenge pe vino kokende, ndenge pe bando mona makabuzo salema. Comme prospère l'état de ton âme. Bien mena bisio, makamutu to talaka, makamutu to yokaka, makamutu to lobaka, et kenaka ko s'enregistrer na âme na biso. Âme eza lokola boîte moko boy, lokola banque, yoko tout et batami kuna. C'est autant que na magasin. Ata ngana mona kote to autant talaka ba clip ba misenga na mona na ngayote, mais na koyeba nyono talango, to na mona kote magasin. Osomika chemise lokwa nani yo lokwa musicien wana pato lokwa ya danseuse wana ndenge ni nzula ta lokwa bato mokili donc amna yo esalaka na makambo wana ndenge na sekbino musicien moka saki boye soit disant chrétien Moïse Mbi Alexis Bino Versas omoni biso tout kamoki lobi to moni nani na héritier ba ko tamba bazala kande ensemble ya ngala ta ki Versas moni ezana amna ye omoni abana kina donda Versas. So banana na ba hérité mais abana boto komona yango la teki simza Versas domoni azala kande na bango atala ka bango alia kana bango amela kana bango omoni na pexi kulia na bango te mais mon ensemble to lia na occasion ni ezaki feti moko to ezaki to partager parole to kaka to kuta na bisuka ils ont kuta na ba païen pas prêcher bango et ba tambola te bien momoni nzamba lobi pour je désire que tu prospères, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Nous avons en bonne santé. Sois en bonne santé de Osalendeni. Sois en bonne santé de Hôtel Lobandeni. Sois en bonne santé de la gloire de Dieu. Il veut que tu sois en bonne santé. Alors, sois en bonne santé, bien aimé. Si c'est que ça malade, si na kombo na Jésus-Christ, à partir de message, sois en bonne santé au nom de Jésus-Christ. À partir de message, sois en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes tous et quoi maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce que vous ma boca bat et zonga biscuit au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Amna yo nzamba purifier yango makamba kitoko na amna yo po te bomo ne koma kitoko bien aimé pambolama esika nga na 5 maloba nzamba kokisa na bomo na yo nzamba zala na yo verset o ya 3 Jean chapitre 1 verset 2 à 3 nzambe alati sango yo bato basekaka yo banguna na yo kamwa yo na mikolo eza kuya pamba te ozwi ngolu ya kolanda message oyo nzambe atindo landa message oyo eza azarte atio na adresse oyo po abine na ngasa na bomoi na yo tika kolanda ba faux pasteur tika kolanda ba camarade ba païen o ba memako toujours na nzela mabe. Que le Saint-Esprit te guide au nom de Jésus-Christ. Amen. congodialogue.com